Keba. Kabound. Au moment où on remercié IDPS, on remercié mon Konzamboka maintenant. L'entrée de jeu dans un déjà par rapport au entre toi, Kabound, et le chef de l'État, le choix est clair. Ah, Nzambi, pour ça, nini na IDPS. Bato nyonso boye bokomoza ba pouvoir pour aider chef de l'État, bokomi kosala mino ba théâtre. Papa président Jean-Marc Azali ce qui Jean-Marc Azali camarade ya président mais Fachi Aza président ya Congo. OK, et ça les biso passe makasi et lobby azolo ba bien ceux qui bossali blague nazo tout abino et puis nazo toute ta barrière nga nazo kota tikuna place ye Fachi Azali nazo kota nazo toute ta barrière basoda baibisi Fachi baibisi Jean-Marc soki okoti to beta yo masasi parce que aweza résidence ya président albi boko beta masasi mengana lubi nazo kota. Mbote na bandeko na wane so Kuli Media TV bisika nyoso boali na banda kuna bino mabota na bino. J'espère que année oyo e bandi malamu mpona mingi entre biso to bato ebele autour na biso po ba makambo eza ebele. Année oyo e bandi na nungu ya makasi toye éventuellement ko sala analyse moi muke ya événement oyo bino nyoso bozo mona na réseaux sociaux sur Jean-Marc Kabound na démission na ye probable na liboso ya poste na ye à premier vice-président ya Assemblée nationale. Mais essayons de voir un petit peu les choses na ndenge oyo ki bomoto, c'est-à-dire ndenge to réfléchir ensemble. Jean-Marc Kabound aza premier vice-président et Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound azali représentant ya UDPS au sein ya l'État. Donc, c'est-à-dire après le président de la République, après Mbosso, menakati Assemblée nationale aza numéro 1 à UDPS. Non seulement wana azapé numéro 1, il y a parti à UDPS, nakati ya parti. C'est-à-dire, il y a la fonction intérim, il y a président, il y a UDPS. Il s'est passé ce qui s'est passé. On ne va pas revenir très longtemps dans Maramamo parce que la vidéo n'a déjà ébélé sur les événements. Mais tu es surtout quoi apporter moi mouké réflexion. Toujours réfléchir. Toujours quand tu es n'a pas dire oyo. Il y a Jean-Marc Kabound Sali na journée à l'élo. Et loko nini tokoki ko tirer na kati pour te comprendre suite ya l'événement. Jean-Marc Kabound Sali allocution nae devant porte ya ndaku nae.
bien. Bingaï très bien. Webi combat mené Nalito Tosali. Vous savez que je ne suis ni traître, ni affairiste, ni intérêt personnel. Nous avons tous combattu. Autocom sa partie et si qu'ils allaient les nôtres. La décision, bien les décisions qui vont suivre, les heures à venir, oui, que Nazui Yango, on a intérêt Nabino. Je ne vous trahirai jamais. Tout ce que je prendrai comme décision, les alliés pour bonheur Nabino. Merci beaucoup. Mais pour les aussi, en disant, là, combattant que, voilà, la décision, on a kozwa, mikolo koya, ils ont pour intérêt Nabino. N'a koki jamais ko trahir Bino. Donc il y a deux phrases. Jean-Marc Kabound, à l'obi, n'a coquille jamais qu'au trahir Bino. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire déjà que, un, il fera toujours partie de l'UDPS. Mais quel UDPS? Jean-Marc Kabound va-t-il prochainement créer une partie au Yarobenga UDPS Kingandi? C'est-à-dire qu'au sein des UDPS, Oyo, Toyebeli, depuis toujours, la deuxième L nango, Topé a Rosala créé parti Moussousou Oyo Arobimisa Kombo nango Yemuko. Mais tel que moi personnellement je connais le personnage, il ne pourra pas se délier na Kombo ya UDPS. Donc éventuellement, na maloba oyo ya bimisi nazako réfléchir pe nazako mona plus Jean-Marc Kabound quitter le parti de l'UDPS mais sans quitter le nom UDPS parce que il estime qu'il est fils de l'UDPS que Abundi vina mobimba pour la UDPS que azosala makambo nyonso asaliti lelo na kombo ya UDPS. Donc probablement tozo réfléchir dans sens wana que Jean-Marc Arosala peut-être parti politique moko na combo toujours il y a UDPS mais elle telle. Donc c'est-à-dire Toromona ba UDPS et Bandiko Panzana. Mais tant UDPS et Bandiko Panzana parce que Jean-Marc Kabound Azali personnage a quand même ko peser les lots dans la UDPS. Donc Aza pas le moindre, c'est-à-dire Aza mutumoko Aza kilo na katia parti wana. Azana ba batunaye oyo balandakaye pe ba kroyaka naye. La preuve en est que bomoni na ba image il y a émission na biso toti kocha kalate awa que Jean-Marc Kabound azana ba sympathisant ebelé. Na minute o batu baza ebelé na kati ya lopango naye ba combattant ne bomoni ba tomboki ebelé ba linba a retiré des missions naye pour na bango ba moni que non azana muto il faut toujours wana pas représenter bango. Deuxième point, ezali question au lobby que voilà, soit ndenge to lobby azolongwana azosala parti nae kako trahir bango jamais et puis ba décision mususu pe ekolanda. Ngai na kopote tango na solo babe mona bazo préparer batwala ngai ok bazo landa ngai na anta baboninga babona lumba pona bakosala eloko moko te ngana na ebisilo nayebi bango tozali na démocratie bakosala eloko nayebi bango ngana mutu na fani na bango. Revenons un peu moi mouke na histoire. Jean-Marc Kabound attaqué Nanda Kunae par la force spéciale Yamboka, c'est-à-dire parti Oyo ya armée, Oyo et Sungaka, par déplacement à Mokonzi Yamboka, sécurité à Mokonzi Yamboka, et que parti Wana ya armée Wana, na bateau ba éviter, ou peut-être bazala moi Bobungi, ils ont parti Oyo, et Pesamara ordre na bango Utara, soit na chef de l'État, soit na nini corps na bango ya armée ou ils sont responsables na bango, c'est-à-dire deux parties on a comme trois pesa bango ordre basala likambo.
Or, là bas image de moni vidéo surveillance, il y a résidence, il y a Jean-Marc Kabound. Tu as remarqué que bayaki mutumoko tomi balete bayaki ebele, c'est-à-dire soit 2 jeeps ou 3 jeeps, il y a batouana bakoya kiwana. Bakoki ko bimisa jamais mituka ya l'état na bango moko. Bakoki jamais kozwa ba ordre bango moko pour ba la intervention. C'est-à-dire soit ordre utaki na likolo et pas mokonzi mboka, soit ordre utaki na état-major. Alors, to meka ko analyser. Soki ordre utaki et pas ya mokonzi mboka. Na ba dire ya Jean-Marie oya uti koloba sikoyo. Ça veut dire que rupture est au salama. To marché ba moté, to za la claire. Ça veut dire que rupture est comme au salama déjà au sein il y a parti, il y a UDPS entre Jean-Marc Kabound et le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce qui ordre utaki na présidence de la République. D'où ba dire wana bozoga que non, na ko trahir bino jamais. C'est-à-dire bateau ya ngai ou to bandai combat to zaki na bino ensemble. Bokoyoka peut-être na ba jour à venir que naza susu et l'ongona présidenté mais bino na kotika binoté. C'est ça que ça veut dire. Deuxièmement, ce qui ordre utaki na état-major, ça c'est autre chose. État-major a tindi ba élément nae ba kende kozwa ko appréhender ba policier oyo ba takaki moko na bango. Mais ba policier ba ebi keza ba policier ou ça la pas ya Jean-Marc Kabound. D'où peut-être bo monaï que ba yaki ko luka ba policier tina kati yandaku. Peut-être ba misu ko batama. Mais ba sali désordre, ngala obenga ngo désordre na kati yandaku. Ezate que ba piller ndaku, ba yibi biloko parce que la ba image tout le monde a bien que ba policier o bi mama boko pamba. Na ba minduki na bango kaka. Donc ba yaki juste pour la mission ça veut dire que c'était une mission vraiment commandée. Donc ba tindaki bango bo toucher et le côté bozwa et loko na été bo kende pona ba soda wana. Ça c'est la deuxième chose. Mais maintenant, ce qui est deuxième chose on est en dingue to lobeli wana. Pourquoi Jean-Marc Kabound va-t-il se retirer de l'UDPS? Simplement parce que à Monique Aza, quelque part, au fond, naïe touché. C'est-à-dire, ego naïe a touché. Humiliation, azobenga humiliation. Torture, azobenga torture. Neba na neba rolela. Pour ba monaki, ba soda avec ba arme, ba koti na ba nandaku naïe. Yango azobenga humiliation, azobenga torture. Humiliation dans le sens que la fonction naïe, double fonction, double casquette, toi, là, t'as na combo à UDPS. C'est-à-dire, président et moi, nous maraillés, comme président intérimaire, il y a UDPS, et puis en même temps, comme étant le premier vice-président, il y a Assemblée nationale. À Moni Angweza, humiliation. Dans les deux casquettes, à Moni que non, moi, yébela. Yébela dans le sens que c'est le moment. Soit tu vas rester kaka la position et un jour disparaître dans cette atmosphère, donc c'est-à-dire politiquement au Soukipe au Sili, Babosanyo comme Bébélé Babosana Bango, soit Obimasiko Yope au Sala étoile Nayo. Tobo Sanate que 2023 Ezoya, ba élection Ezali. Et très souvent dans l'histoire, Yambo Kanabiso Binomo Boyebi, ba et Makambo Belé échangeaka très souvent, juste quelques tolobata, 1 mois ou 2 mois avant l'élection. Mais, dans la minute, il doit préparer quelque chose en fonction de l'élection présidentielle ou Ezoya, Jean-Marc Kabound a Robandango Sikoyo. C'est-à-dire, dès la semaine prochaine, bon, risque Boyoka, Jean-Marc Kabound ne fait plus partie à UDPS, elle, limitée, à commission à UDPS, naïe, elle, Kingabois. Parce que, étant un élu du peuple, Jean-Marc Kabound a tissé relation à Makasina Bana Kingabois. A promettant Bango Makambo Belé, jusqu'à leur dire que Nako Komisa Kingabois Gombe. Boyo Kabino Mouro, Nako Komisa Kingabois Gombe. C'est-à-dire, chantier, Eza Belé na Kingabois, Eza Kote le Mamalem Malembe,
pomboke bon enfin quartier wana et ça lokola et retrouver image nango moko boya bien et binomo ba congolais biso tout ba congolais lorsqu'on vous promet quelque chose vous vous appuyez dessus donc c'est à dire que là la na ko la mukana bino komika que non mutu wana prometa kinga donc promesse na Congo ezali lokoyo basaka na nango te kolobela mutu te que non yaka lobby na kopesa yo yeba ke mikolo tout akoya. C'est un peu ça avec Banaya Kingabwa. Jean-Marc Kabound a un élément moko essentiel na échiquier ya UDPS. Même pour le président de la République, Torobengango et loko moko loko la ils a le droit perte moko munene soki Jean-Marc Kabound a l'ongo et puis comme le roi adversaire moko non négligeable pour le président de la République Yabiso Namboka na Mikolo. Jean-Marc Kabound a été très souvent na Katiaba négociation et belé ou et salama entre président Kabila l'ère à la Kolongwa na président Étienne Félix Tshisekedi Oyaza en place. Il détient beaucoup de secrets, beaucoup d'éléments. Aebi makambo et belé, il y a Katia, il y a système. Donc, aza élément moko non négligeable. Mais tout le monde est sous nini. Bande konanga, tout le monde est sous élément on a zoté la bino. Siko toro bandana oyo ya président ya Assemblée nationale yemoko Mboso. Asala qui descente Nandaku ya Jean-Marc Kabound pe alobaki na population boyo kaye bongo tozonga esika tokumi lelo bakusa biso ozokana elobo lobaizala zakaka bomoko bashibe beto na UDPS simana ya zana kabunda ezali mbola badokoma na 2020 baloka biso toki basili nano Voilà. Bouti Kolanda président Mboso a outi Kolobana population nini. Mboso, c'est un politicien. D'après Mboso a ébi déjà ce qui va se passer à peu près. Mais il joue quoi? Il joue à quoi plutôt? Il joue, il y a Mouto yo aligné que Union Izala. C'est-à-dire sûrement où tu peux sa conseil na Kati et pas Jean-Marc Kabound. Pe abimi libanda po ebisabana mboka bozala calme, toza uni. Ngamoko Mboso, je suis derrière Félix Tshisekedi. Et Jean-Marc Kabound aussi est derrière Félix Tshisekedi. Donc, na minute oyo, ba nungu nyoso bozo mona eza batu ya mususu ya libanda ya musika. Yango alingi kobilikisa comme message. Mais, na message na e, pourquoi il faut le bandingwana? Parce que justement, nakati ya maksolo ndenge zali, azo mona danger déjà ndenge zoya. Azo sentir déjà que non,
Côté Kuna, il se pourrait que, nalobi bien, il se pourrait que Makambo ezala changé, Badonné a changé. Or, ce qui bouleversement est changé. Et Badonné est changé plutôt. Bouleversement est salami. Awana, même à niveau, il y a candidature, il y a président de la République pour le deuxième mandat, et Gozala, Matata Pesomo. Parce que Jean-Marc Kabound, a Okenangoti Nasuka. A Outi Kolobango un petit peu, na katia message naye, ou ya Pesiba na Yamboka, na libanda yandaku naye, na porte à l'opia yandaku naye. Quand Azolo Bake na ko trahir bino jamais. Très bien. Webi combat mené Nalito Tosali. Vous savez que je ne suis ni traître, ni affairiste, ni intérêt personnel. Nous avons tous combattu. Autocom sa partie et si qu'ils allaient les voter. La décision, bien les décisions qui vont suivre, les heures à venir, on a intérêt Nabino. Je ne vous trahirai jamais. Tout ce que je prendrai comme décision, les alliés pour n'abonner Nabino. Combat to bundiango biso Nabino. Autre chose. UDPS limité. Pourquoi nous avons UDPS limité? Parce que justement, rupture ici bandit. Cassure ici salami. Tout ça, le commandant Moko a UDPS limité, a tindeli Jean-Marc Kabound message. Alobinini, Bolanda. Bokoto, sénateur Gabi, président Diabo de l'UDPS, le général fantôme de la France du Congrès, le guide suprême conseiller par sec du chef de l'État en matière de diabolisation. Awa wanaena mwa lombangu na méchant nyonso. Na lobby hein. Bas spectacle au bino ko commencer la biso. Bas spectacle wana bokeba na bino. Keba. Kabound. Au moment où on remercier IDPS. On remercier mon Konzamboka maintenant. Rentrée de jeunes dans un secteur à entre toi Kabound et le chef de l'État, le choix est clair. Teka ngona mutuna yo. Ko kantate ke ba combattre ba ko maka chou moko pembe ya Félix ba ya kapembeni na yo. Wana kutu ko mikosate. Toyebi que aux oppositions va petit moko mbolo moko boy pembeni na yo pour ya ko contrer biso boko kate IDPS za machine soko teka IDPS mo Congo awa ba géré ba kenda ko ne pa na yo ba ko kuta arme na kata ndako na yo. Ici c'est la démocratie. Oko le Karaba démission dans l'Assemblée nationale pour trahir biso yeba yo ko kabiso te. Bino petu bambolo moko boy bozalaka na eteni longondo bozalaka na Tony Mwaba de lo bino na moko na Kabound na sima bolanda Kabound na sima soto sepela Kabound m'a trouvé moi à l'IDPS lorsqu'on présentait Kabound là-bas à l'Ikasi. Moi j'étais à la côté du Sphinx tongata kutu topo va présenter de bino comment ça kana biso bo hein facha comme imasa na bino bino bozo attaquer Bachir bato bazo kamba mokonza mboka c'est quoi sepela Kabound yo donc on mettre statut en danger. Biso to sepela. Biso watu na yo bolomo na yo mona biso na sima na yo. Le londo ko fongola siko ba portail ba combattre ba kota na kata lupango na yo. Le londo fongola portail. Et ça makambo le sisa ko za audience. Makambo audience ici là. Kabound kepa kana yo te bisa yo biso ba mama na ko ba combattant. Tu ne me verras jamais moi sénateur Gabi derrière toi. Tu n'as qu'à démissionner même au parti. Kabound va diriger le parti, va prendre l'intérim. C'est quoi ça? Yo comment ça kana mo Konzamboka yo Kabounda? Tu pas kana yo. Eza na mbala no liboso asuka. Na songi ni sisi na bino to mbolo za tout autour ya mo Konzamboka. Pour moi te biso to bunda to komi siko devant un fait accompli. Koto yo Kabounda no tabiso mini ngana batu na décision finale. Na je kamine mama moko asao. La décision finale. Bolongola ye. Na lobi boye. Na minute oyo ekosala suka sombele bisanga. Chef de l'État, na le balanga vérité. Et c'est la tête qui on a dans la partie pris. Bambolombolo va s'appeler na yo. Dani Banza. Na équipe na bango yo so ba Guinée mo banini. Tala makambonga lo que la vérité. Ba conseiller na yo ba diaspora. Biloko zo eza la ministre boy. Chef de l'État Mikolo Kotonda.
longolo biso ba conseiller na yo wana longolo nyonso wana baza na pembeni ya l'écart na parti biso pe côté auto charger sikoyo Kabunda à sentir biso c'est Etienne Tshisekedi ou rien. Bolandi bino moko commandant oyo boyebi kombo nae apesi kombo nae apesi message nae namba tumi balete misa touté apesi on a Jean-Marc Kabund directement devant écran alobi na enini. Faites très attention. Faites très attention. Parce que na minute toyebi déjà eloko ni olingo sala. Toyebi ba jeune na yo eza ndenge nini. Alors sans que bozoyo ka que UDPS limité, liboso ya base oyo batunyo so bayebi limité. Ezolo ba ndenge wana, ba parlement debout baza wana. Ça veut dire simplement que rupture ici et Salamito se voiler face Tebande Konanga. Entre les dires de Jean-Marc Kabund devant population Nanda Kunae, na entre les solo Oyoboyoki et Zosekala limité, Obinomo Moni, porte Tobenga le roi porte-parole, il y a ba combattant debout, parlement debout, à Outi Koloba. Et Zola ça déjà que Marambu, et ça, oui. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. C'est-à-dire, bobo kamoate so bo moni na ba mikolo zoya, à moins que ba conseiller ya présidenté, ba conseiller à Fouatité, ba conseiller à solo oyo bato ba benga ba sage. Ba ko vendre Jean-Marc pour ba raisonner. Mais hasard ambitieux, Jean-Marc. Il va exploiter cet élément. Exploiter bah, événement au Salami et Panaye à ses propres fins. C'est-à-dire, poyer moko à comme la notoriété y a niveau. Moutou mon côté dans mon kilio na ba rang ya ba Jean-Marc Kabund tina poste à commis nango ya premier vice-président Jara le roi président de l'Assemblée nationale. Abanda ko imaginer que après cette fonction là azonga sous directeur à cabinet azonga sous directeur na chef, il y a parti, Tony, non. Objectif, n'a pour atteindre la présidence de la République. Et il le sait, jour et nuit, n'enga la mungaka, to nuit et jour. Tant que vous télémanambé, tu n'as pas tongo, population oyaka ozela ili bosa lopango, bateau ya edaka, na mbongo ya l'État. Pour moni bino moko résidence wana etongami en 4 mois, à peu près 4-5 mois. Nambongo peka ya l'État. Donc, Batouana Nyoso Bazako compter sur Yé. Et il va exploiter ça. Tout ce souvenir, moi, Mouké, na Yemoko, président Félix Antoine Chilombo Tshisekedi, tant a retiré qui signature na Genève. Tant a retiré signature na Genève, c'est parce qu'il comptait sur sa base. C'est exactement ce que Jean-Marc Kabund va faire. Parce que Yépen a minute a constitué base moko et zamounene. Yango bazo ebise tozo nimate maramwana des missions. Bon, heureusement pour lui, des missions et comme il a noté dans l'Iboso Assemblée nationale. Donc il peut encore se rétracter. À cause de zonga si magolo ba que voilà bon, à réfléchir, na tikalika kawana Tony. Mais tant que ça bimisi yango, ce n'est pas un con. C'est-à-dire, Aza garçon moko, Aza quand même moi mouké maïele, Aza moi mouké réfléchi, malgré que ça ba connerie ébélé, oyo pe memeli ba problème oyo. Il faut tout l'obéla yango. Jean-Marc Kabund depuis bazoa pouvoir, depuis à comment un niveau oyo ya comment, a télémela rabatu nanzela, na ba garde nae, ce qui embouteillage ali, a boire karabanzela ba voiture abatu na pembeni. A gangue la kabatu ba citoyen et citoyenne yambo kanabiso en face boye ke ba kologota yo pe ba kena yo ba garde wana bozo mona républicaine wana bazara na masolo na ba ordre kaka ba masolo na ba tuté. Ce sont les mêmes personnes qui ont servi Kabila, ce sont les mêmes personnes qui ont servi Mouzé parce que bango bazana armée mokonzi wa koya wana tango atindi bango ngai na zoroba lobby na oya président Kabund
akomi na oya na entrée principale ya oya azoyebisa bagarde bino bibi Faci biso nde tosala mpo Faci eza pouvoir président na bino donc c'est que Faci aza président ya Jean-Marc te président na bino biso to basoda Jean-Marc aza soda te soki Jean-Marc azali camarade ya président mais Faci aza président ya Congo. Ok, esali biso pasi makasi e lobi azoloba bien soki bosali blague nazo tuta bino epi nazo tuta barrière nga nazokota ti kuna epi place ye Faci azali nazokota nazo tuta barrière basoda bayebisi Faci bayebisi Jean-Marc soki okoti tokobeta yo masasi parce que awa eza résidence ya président alobi bokobeta masasi me nga nalobi nazokota azongisi mutuka na ye na nsima azongisi mutuka nsima sikoyo ntango amoni 5 soda batandami basibli manduku babi yaka kasi yo tuta biso mpo okota parce que balobi yo kokota te mpo mokonzi asia koti na sala baye malembe alobi ambo bokanisi keno Faci wana nde ya bino biso nde topesa ye pouvoir bino nde bozomona ye président boye à haute voix boye eza malamu te bino nde botambolaka na bachef boyebisaka bachef oyo bapatron bozalaka na bango na bamituka na bino borespecte ye aza président de la république biso totravaille na bakabila biloko tomona muti sikomona muti lelo biso tokomisa kabila te mpo kabila asalelaka biso atikala kosalela biso biloko biso tozomona lelo te nante bachange barespecte mokonzi ye aza mokonzi ata ndenge alobi ke abengi première dame c'est pas bien mais non abengaki première dame lobi en présence na biso boye abengi première dame azobisa ye keno yebisa mobali na yo nazobenga ye azoyambanga te me yo benga ye akoyamba yo biso nde tosaliki mpo ye akoma président et après abengi mwasi ya komanda tabu alobi yebisa mobali na yo asakana nga te parce que na bandaki kopesa ye ba 2 euros ba 3 euros ba 5 euros nazotinda ye mais non tabu aza adjoint ya sécurité ya mokonzi ya mboka soki ayebaki président Faci comme camarade na ye mais lelo président Faci aza camarade na ye te aza président de la république c'est ça bablagi wana na sécurité ezalaka te soki yo bobandaki kolia na ye mais lelo ye akomi likolo aigle aza aigle aza soleil eza bizarre makasi bizarre e ayebisa basoda oyo bazokengela résidence ya mokonzi alobi kala mingi te bokokamwa bokosuka de ce que
Azana makanisi mususu. Oui, c'est ça. Pourquoi? Président Nabino? Oh, il y a ça, président Nabino. Kalate. Abalunu tukanaye. Aki. Omo balanga journée malamte. Alors imaginez-vous, Bokego Zouagar de Moko, Bokitisie na Mutukanaye, avec sa femme et ses enfants, Bobotolier Momonaye, Bobotolier Mondukinaye, Bokena Mutukanaye, Bokomosale lango kutuna soki commandant Moko ya police a komi kotambola nango. Et vous pensez que les bérets verts ou les bérets rouges, il y a armée bako sepela nango? Ezala chef na bango bako sepela nango te. Et comme Mboka ezana na stabilité mon côté, anarchie eza makasi. Yé mon président de la République a lobby ango sous que Mboka esi beba. Ça veut dire que personne ne maîtrise rien du tout. Mutu moko ta na maîtrise eloko. Dans la minute bakolo ba pe ordre na eutaki nango ni na président ni pe na chef ya armée, ya armée. Que eutaki pa bango moko ba mura. Ozomona. Donc, tous à la moi mouké lucide, tous à moi mouké intelligent, parce que ma ramoué koya mikolo ezo landa. Et vous allez très intéressant pour na avenir il y a mboka teme, il y a ba élection présidentielle il y a 2023. Ça c'est sûr, je suis sûr et certain. Donc bandeko nanga un peu kota la binomoko parce que na ingo za longté sinon et comme un peu compliqué. Président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi avec son petit Jean-Marc Kabound ba komi na nungu interne déjà. Nano bimi boyete na poisa mais interne ici est commis. La preuve na reportage na biso botala kaka na kati ya Kuli Media TV, reportage na otikocha avant oyo. Bokomona que ba combattant baza ko incriminer la famille présidentielle. Voilà Natacha, je ne dois plus mettre mon nom dans ta bouche. Si tu ne veux plus que je parle de toi, tu me rends sur le temps qu'on a perdu ensemble. Regarde. Oh non, il est mal accompagné. C'est avec le boss, Patrick Tshisekedi. Écoute le nom, ça je dis quelque chose, non? La famille présidentielle. Regarde, après je passe au bureau. Ce qui va me remettre, je vais venir acheter le terrain où tes parents habitent là. Attends, imbécile, tu m'as négligé, non? Regarde comment les gens m'aiment ici. Je suis bien entouré. Voilà, c'est avec le big boss. Quand il me remet l'argent, j'achète le terrain où vous habitez, imbécile. Bazako incriminé la famille présidentielle. Bazo benga bango. Bato Baouta Libanda. C'est-à-dire troisième base. Troisième base, on a la famille présidentielle. Ba conseiller na famille présidentielle. Bato ba komi ko régner na mboka sous ordre moko boye, soi-disant, ils ont la présidence, mais ils ont ordre à présidenter. Bazako utiliser ka étiquette ya kombo ya président pour basala makambo bango ba osa autoromona na ba deuxième république. Yango pe mimi problème wana o ebimi lelo. Troisième base wana bazo sala makambo ya mabe makasi. Bazako salir kombo ya président parce que bazo porter justement le même nom. Soit kwa kombo na mango ba Tshisekedi, soit ba kombo na mango ba Tshilombo, soit ba kombo na mango Kusikusa. Donc Batouana bazo apporter et loko mote malamu na président de la République. Batouana bazo apporter lokola Pierre na bangote na édifice oyo président zolinga kotonga pona mboka. Au contraire, Batouana bazo memela président Poisse. Bazo memela ye Buzoba. Parce que Batouana ba éviter combat oyo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi abundaki yena ba Kabundu wana po ba meka kozwa pouvoir wana. Tolandi président de la République na ba allocution na ya sali na ba mboka ebele oyo ya kei. Azan ba projet qui quoi ba projet bien. Mais ce cas mal accompagné. A rosale la oneni parce que yemo ko zaka mabo mi balé. Bateau baza autour na ye, il faut bako pour na bango. Biso ba oyo. Tozawa. Toza ba élément ya solo. Toza ba combattant ya UDPS mais toi ba élément to ko sala pemboka. Pour na bateau yo baza intègre pe bateau ba limboke ke liboso.
nazoluka musala te mais napesi exemple ponga na musala nanga. Alors na minute oyo président il faut ayeba eloko nini ye alingi pour akoka ko atteindre but oyo na mboka ezokoluka na mboka ezokoluka na oyo ye moko azokoluka pona mboka. Soka lingi abima président ya mabete ya ba président nyonso o balika na RDC abandana ko nettoyer entourage na ye. Ba conseiller ba leki ebele pe ba osala eloko te eyebani na ngolelo. Batu alobi ke bayaki non bazo yiba to bani to yebi ke batu bayibi. La preuve nzambe tosali nini na UDPS bato nyonso boye bokomoza ba pouvoir po boye des chefs de l'état bokomi kosala mino ba théâtre que mingi pe bayibi batiaki bango na ba prison lelo babimi bamiso bazongi nango bapoto bamiso bake mpona ba raison maladie baza libanda. Alors tout ça ça prouve que il y a un problème interne à régler ba problème wana azala sous-souté président oyo azokene na ninga sentiment. C'est-à-dire non, master nangai, pire nangai, tout ça na chaye wana pe à respirer. Toi sur le moment on a été. Comme il y a un moment où mboka il faut etambola, mboka il faut que liboso. Pour na bateau yo balingi ko sala. Pour ba makambo ba bêtises yo ezongate. Voilà. Donc bandeko nangai, to atteindre moi temps na biso oyo il fallait to lobela moi muki analyse na biso sur émission to pe problème plutôt oyo et comme les Jean-Marc Kabound. Vous avez deux éléments dans cette émission. Bomeka ko talango malamu bomeka ko analyser au bino moko. Moko ezali elle par elle UDPS elle limité ezako lobela Jean-Marc Kabound. Na côté mususu bozala mboso azako benga bana ya mboka oyo pe bazala partisan ya Jean-Marc Kabound bazala na kimia pour bazala ensemble na président Etienne Tshisekedi. Nani azolanda nani. Tout le monde est dans mes couleurs. Merci.